photo tu obenga wata ba mawelisa oboy so bino pe bokende bokanga photo bosala vidéo na président de la République to zelango et pour biso to lancer défi biso to arabato tembe vidéo mo ke circulaga awa o nani boketu ya hambo ve kola wa mukolo o circula vidéo wana awa mutako simba tisekedi ngana boketu ba ofika biso fala ba commenter mais lelo oyo yo mutali boso lingo finga susu président eli kola moni malili ya poto ebebisa bino mitute hein tout ça bandeko poto ngo peza ka bino te mboka bato do bengi dide la course aventure na beta makofi surtout ndeti aventure nga luka kai na luka kia kana compte rendre nanga. Voilà, merci moi deux personnes pour la so démarrer bon te po ekende mabe ana ba compte rendre nanga nande na kana mikanda oto sana kana banyongo nanga ko memela ngo bongo te ko mafo. Vous comprenez? Comme me mélange bongo te. Siga candidat malera bato avanda. Mbongo na pas soko luka to sa solo ni candidature. Mbote bandeko baladi ya www.bongania-media.com chaîne chère et bino moko. Ya baboni na biso donc toujours ensemble na bino. Ils ont bon émission de Bino, la vie en RDC, l'une des émissions qui parle de l'actualité qui passe dans la ville, province de Kinshasa, précisément pour Miko dans la Kinshasa. Et puis tu as bon peu RDC mobilement tu un peu partout, mais Miko dans la RDC, mais et logo oh moi vague. Et tant la mamie na RDC on moi tout le bilan tu as vu que tu as eu mon conduit à Sikayamboka, Félix Tshisekedi oh Balamboka. Pas pour qui vouloir ou pas, il y a mon conduit, moi tout ça va commenter et belezate, mais kasi moi nous qui toujours comprendre des têtes toujours peut-être ceux qui faisaient nini moi comme musicien héritier watanabe a commis peme dina na Félix na ebité a kobeta na concert na 10e mairie donc et quelqu'un qui pena mingi bana Congo be bana kisa mobi mabazo ebate ceux qui zabeni ya on to bekite to luka ki mo héritier watanabe poto solo na ina tant ils ont magité moi ba nous mais to yambi bino moko ya molobi na ye yé alobara soki oyambi ye ne molobeli ya héritier kameli bino bongo évêque Ange Noir oyo tobenga ye déjà kota évêque Ange Noir bien habillé mamba swezara na ngambu na biso mamba swezara na ngambu na biso d'ailleurs ve Dimitri Ongana po depuis 2019 mbali biso to monana en tout cas merci parce que nabi que na joue vraiment à la hâte on est na makamuna yo pour te mettre pour contacter Wata et bina ba programme atana ngo mikolo isaki mo passe dedans nabi que yo ezali na moi nda ma facilité pour rendre na ngo yebika te wana pena ya parler donc Dimitri Bongana romona eno boye pena ya famille ya kati ya parler donc mokonzi moi ba qui passait za mo belé puis j'en profite pour souhaiter un bon séjour dans Kata Paris. Donc, comment qui depuis hier lundi, à Paris, juste pour quelques jours et puis semaine où tout ça à Mokonza dans la Kinshasa et puis moi le programme est belé, to déplacer moi belé mais donc j'aurai un programme na 4 émissions en tout ça. Ok, tu auras un programme dans 4 émissions. On reste branché sur votre chaîne Bongania Media, la chaîne qui vous met très à l'aise, la chaîne qui vous divertit, la chaîne qui vous donne des informations sûres et vérifiables. Vous la connecter puis abonnez-vous massivement dans votre très chère chaîne. Abeti voyage moi à Paris, n'a habité à continuer mon contrat ezani. Non, c'est juste ba contrat ya kana ngo ba contrat ko ya na ngo pe na ndinga Kinshasa awe ko ya na pe na ndinga Paris na ndinga Belgique mbora ya ba Jondel Ndombasi la moment de Marcia et ko ya na ngo par-ci par là mais mokonza ke juste pour moi ba retouche par rapport pour ebike bientôt à toujours larguer mi-ange mi-démon tout simplement moi le marché de disque ba lobby disque oyo et ça pour na ba way disque à l'esprit tout boteni disque à l'esprit tout boteni parce que là tu boteki mutu j'ai mis ma tête en danger yo le gars d'émission j'ai mis ma main à couper n'a été tout boteni coupé avec ma montre Opnec 2019 donc c'est trop cher marambo il faut qu'il n'a pas mais tout reprenant na chef vie n'engagé au moins tout retour tenter peu le soutenir même retiré de carrière d'honneur ils a quitté Tchet
total non et simba ou et simbate mais les résultats zali année 2019 et année 2018 tu beti 36 concerts 36 ba concert à ba cher et ba VIP il y a ba voyage 36 donc c'est déjà beau féliciter Bisso. Donc déjà beau féliciter bango féliciter Bisso to beti ba showcase. Je vais bien préciser, tu vas showcase, tu vas ici, tu montes dans un restaurant, mon beauté, dans salon, mon beauté, mais dans ma salle, tu musique, kuna yo bina binate. Orchestre mutu, la team moi, tu as 36 concerts en 2018. Vous comprenez? 36 concerts, on a dernier concert, dernier concert, au 10e mairie, pas Félix. C'est dernier concert, pas Félix, tu sais qui est notre président. C'est où est 2019? Qu'est-ce que la différence? C'est 2019. Donc 36 concerts au Tanguy, il y a 2018. Il y a 2018. Donc premier concert en 2019, il y a 10e mairie. Et ça qui est un concert pour te faire un cadeau, te féliciter Félix Antoine Tshisekedi, président élu. Le président élu. Les archistes pour te faire un programme besoin. Bientôt, tu vas dans le stade. Pour la félicitation, il y a peuple congolais mobimba. Donc on est aquí juste un passage pour na ba combattant IDPS. Mais ce que doit être un concert pour le peuple congolais ndenge ba voter qui Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc concert à 10e mairie et ça qui pour na ba combattant. Passage mon était que tonto sisi ka ndule to leki na biso aéroport pepo. Les gars les ka ba calé na nzela te wa te faut beta. Yo nde pena il faut beta yo. Donc, ce que je comprends, c'est que les concerts pour combattre l'IDPS, c'est que Watanabe, notre président, il y a la team Watanabe, il y a combattre l'IDPS. Non, ce n'est pas que ça combattre Watanabe, c'est anti-politique, c'est politicien. Mais quand nous sommes là, il y a tout prix à Félix. Non, quand on aébissio, quand on a déjà. Kalawana, je suis libre, net ngabo ngana kabiliste nga na kabiliste disant. Vous comprenez? Mutu na idole na ye, net le petit toko kufa na tika la kabiliste. Vous comprenez? Mais président élu c'est Antoine Tshilombo Félix. Ye mutazui. Siko yogoga azala déjà wana. Mais bino monate na conférence de presse na Béatrice alata liputa, chemise à liputa, il y a les défunts pères Tshisekedi. Tant akufaka kenda ko signer livre d'or le seul musicien qui a courage wana ba hôtel mais ba mboko yo makambo tebu ye alata siko lichwana akenda ti ko beta concert c'est pas un premier vote a beta concert ton père daga comprendre de bon mon ngolo ba sigate donc azalaka déjà wana auto de cas na ba propagande do moni ba amizam su ba yembelaki que so misa muketo moni ba yembelaki ba batuna bango mais il y a tiré au toki tanze moment ta beta qui pour la propagande il y a Félix est-ce que tout d'un coup est-ce que Félix Aleki il y a comme yemba comme beta ba concert na do mona un peu flou est-ce que bongaka ayemba encore peut ça peut mot d'ordre est-ce que il y a combien de mots d'ordre oye Watanabe pesa ka bike bokendo voter Félix Antoine Tshisekedi amu kontitant appelle si mot d'ordre et la bongo. Vous comprenez? Donc campagne des aïtés que non il faut ayemba toi sanité. Tout à l'heure petit moi bande ko na biso net que moi mambandula ngo bon témoin occupation pe zaki par rapport. Donc monique isenga ito sala ndenge de ko sala wana mais ye wana na no vie na ye ya palais. Andeyo ya makambu ya président de la République. Na minute ya comme président de la République comme susu toko mona ngo sike comme na bandenge mobu. Mais siko tango bazala na ye na palais, tango ba benga naka bino bozala te. Donc les lois sike comme là il ba benga na rappel déjà. Mais tout le monde est là au moins tamla na ba Instagram, na ba Facebook, na ba WhatsApp. Tango ba programme qui trois liboso c'est na programme qui que Félix Tshisekedi aza président na biso élu na niveau ya CENI donc ba resta provisoire et là au moins tamla na Instagram. Président de Bisso et la team Watanabe Oyo, je les respecte beaucoup. Watanabe héritier a publié le mon Instagram que alors c'est à Félix Tshisekedi numéro. Le roi moi chaque fois d'ailleurs moi permet soit disant
président Félix Tshisekedi asimbi le chapeau pour y azwa numéro de téléphone na ebite azosenga numéro de téléphone yozo babengana déjà botika ko se contredire ezalaki nini po tomona ko Instagram na yemoko omona photo ou bien mona vidéo omona ina photo na vidéo siko vidéo no yoka asenga numéro de téléphone na vidéo na ko so bazobengana Félix longo bazobengana nini s'il vous plaît excusez bazobengana WhatsApp longo ana vidéo no so yoka bazobengana ye pa posa ipena peme na mokonzi bazobane longo ebimaki babenganaki hérité watana be pembeni ya Félix asimbelaki hérité watana be chapeau donc ekekala bandenge ebele vraie version za nini mpona pesa osiko vraie version nango mpona bainternet tu baalanda biso bacomprendre omoni lelo nga na bonganya toza bamaster toya bandeko mais lelo inta bonganya na place moko boye nakoko bando ya te ka ndenge na yaka shio ocomprendre omoni moment oyo to mosusu la pulga cause notre Torino l'homme le plus compliqué du monde le magma atalika TV na nga to mosusu omona minute wana ntango osimba ye boye eza nde toolakisa bafoto eza te tosenga numéro il faut comprendre toolakisa bafoto tokangi le président eli asimbi chapeau efo eza na bavaleur bato tu baaloba malembe asimbi te mais toi tu étais pas là moi j'étais là nga mutu nakanga ye bafoto okomprendre yo ezalaki te boza libanda mo bato place na bato bakota te kaka biso domoni ziko bato tu bobenga wata bamawelisa oboye siko bino mpe bokende bokanga foto bosala video na président de la république tozelango mpo biso tolance défi biso toaka bato atembe omona makambo oyo tozwaki invitation tozwaki ya ta na palais de la nation to président kende koprêter serment omoni na ta wana ezalaki invitation oyo bapesa baprésident de la république nde yango wata azwaki epuis omonaki place avandaki donc avandaki na ta donc epuis bamisicien bazalaki kuna kaka Torino na frère Mike Alambai donc bino tu bozwa bainvitation te donc bozala na obongo me aprésident ya biso tu vraiment otaki kaka baluba nayebi te yango nini yango eza kaka baluba to niniateme otaki bamiso elekelinga makasi bayeba miso babengisaki kuna kaka baluba no eza kozala na mutu na yo bien togalera na yo tokemba na yo tozala na yo mais lelo siko ntango bouge est ce que otikanga ya lelo to nazalaka na facilité nayaka epai ya PDG Darcis Bukasa na Pacific Hotel efo timba mutu mosusu aya bongo te mutu mosusu aya bongo te fo diance fo nini nga sikoyo nayaka mbala moko ocomprendre donc eza ifo yeba nga na moluba te PDG Darcis Bukasa moluba mais siko tala degré topangaka na ye tribalisme na mboko esimba lisusu te eza na esika te epoki ya bao bamina yenda mina sema mina kurudia na yenda toza siko na époque ya bacongolais. Voilà, merci toza siko na époque ya bacongolais. Continuez toujours de s'abonner massivement et puis gratuitement dans votre très chère chaîne Bongania Media. Donc quand on a l'émission, na série va commis s'abonner en rouge ce qu'on clique aux Arabes Mobima. En tout cas, merci na Denis Mwakanzala ndenge babengaki toujours moto moko bien babenge mikolo ndeko ya Gato Bivens pour mikolo asali soki moko donc eyesali kaka ye. En tout cas merci na bino surtout na pesu merci epai ya papa nango aboti ngai mon papa na niveau ya Canada papa Apo Bongania. Voilà nazongeli vraiment makambo yango po nandina lancer message pas papa Apo Bongania otindelanga eloko na nga ko bokotilanga eloko na nga non lela eloko na réclame na caméra pour na réclame ngo trop na téléphone na za résultat vraiment papa po bongania bornanga vraiment avec message moto moko bien ala ta kitoko asengi bornaye vraiment bakolata soki to lata boye il faut bopesa ba merci na Champions League soki ba benge patron ba benga patron na tina soki ba benga boss na tina poison na bandaku azana ba travailleur azana ba entreprise lui c'est Champions League RK Muchanga en direct de Parigo et si galanda biso muta contrôler la France wana mobimba RK Muchanga de ngomo na ba pièces zo ya boye nzinga no moni ba Keren Mayala bazali moi c'est mon naturel mais za bio
pembeni wana pe tour bandenga ba Kinshasa beaucoup ta siko ML500 ML500 babo guérison Mandilu Samba tout sur la masola la timoa te vraiment bato sur la masola la timoa to zongi pena parce que yebisanga quels sont les news quels sont les programmes et la timoa. Alors que le programme Ezali février où tous un mois trop chargé, tous allons vraiment moins chargé, mais premier programme où ils en officiel déjà tout peux ça déjà sur ma page Nabisotou, il y a sur Facebook, Instagram, Twitter, Snap, donc le 16 février tous on a Brazzaville tous on a Brazzaville, tout bétandou le mot on a VIP. À Brazzaville, si tout va bien, bah moi tu symbole la Afrique du Sud, bah moi pour nous kendega, sur la ma musique, pour biso tambolaga na nduli, biso tambola te que okingani ga yemo ko sa choquer zabina balu ke to zongi te. Neli kama choquer zongo beto ngoto na ko sala ngo bato bakenda ko sala. Yo na bi ko banga tolo banga vérité. Mais bato endo sala ba musicien mabandi ya ba PD. Bato endo sala ba choquer zwana. Te bango ba PD. Bango. Komba PD. Biso toza en le 16 donc ba répétition est toujours mardi mercredi. Na kata siège na biso wana na Grand Kassai donc derrière Plein Victoire. Nous avons chaque mardi et mercredi. Donc nous avons en février to bando de na Brazzaville. Le 16 février nous avons kata Brazzaville wana na ba mboga wana tout le monde a ba Dolvingo Ngakosu. Ouais, tout le monde a ba Claudia Ikia. Nous avons na mboga ba Daniel Sassou. Comment ni biso to découvrir batu. Tout ça là batu net lelo to pesa Daniel Sassou batu tout ba comment ba meki ba DDD. Biso batu ya na ndem mikolo to na Jeannette Diagou. Milliardaire na bandenga ba Côte d'Ivoire wana. Calamité au monde batu ba ko diembela sisi. Biso ne makambute. Voilà la team va tenir makambu tout qui est malé mais vers la fin parce que tout ça que vraiment la hâte et c'est biso au PC sur 10 minutes mais to débordé déjà donc comme il a une quinzaine de minutes comprenez biso parce que surtout aux yeux to ngabato solo ana yo pour avoir Rio to sapena ba news pena ya groupe Bimala Tuwata positif. Yebsa biso à quand la sortie il y a nouvelle album. Consommer toujours retirer de la carrière d'honneur pour soit tout en noir, DDD, j'aime mon mari, Banzembo Zebele, Bondela Gires, Banzembo Zebele, consommer, retirer de toujours, mais la reine de Sabezan a marché. Déjà, ça a annoncé, et ça a goûté, ça d'ailleurs, il y a mi-ange, mi-démon. Donc, on a eu cadeau de Pesaki dans madame Janine Diagou, la reine de Saba, la reine de Danga. Donc, année Oyo, juillet, mois d'août, déjà mi-ange, mi-démon. Bobongama. Mais na sepeli gaga, na sepeli po mupenda timbeli. Mupenda timbeli abwaki na avant. Abwaki na avant Teresa nango. Obengi mutu pede awa, obengi mupende tozo comprendre te. Yo lo banga otanga makomo leo ngo mupende nani? Mupende déjà bwaki na avant. To ala mundibu. Mupenda bwaki de avant moi Teresa est vide ba yoga po mi ange mi démon ezoya oh tout a kobimisa disque na 2019 Keba. Je vous conseille Botika. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre tranche émission. Félicitations à Corneille Nanga, à Saint Moussa Kitoko. Il y a le président élu, n'a pas député élu. Pas député, merci, félicitations à mon vieux Jean Goubal Kalala, le seul musicien lui. Au Azana, na bagage, il va défendre la musique congolaise dans le Parlement. Parce que va ventiler, vous avez dit trop, vous avez dit que ça m'brille na Senyuana. Vous avez une candidature, mais c'est ni personne Moussa Kitoko. Vous avez aventuré. Aventuré, vous avez aventuré, tu as un musicien au postulat. Vous avez un mystique. Dimitri Bongani. Vous avez aventuré. Vous avez un musicien tout au postulat qui saigne à Moussa bien. Vous avez Kinshasa. Tu peux ta musique. C'est na Kinshasa. Na Kinshasa. Numéro nanga Dimitri apesa soko lingo bengi o camouflata obimisanga do bengi dide la course aventure na beta makofi surtout ndeti aventure nga luka kai na luka kia kana compte rendre nanga. Voilà, merci moi deux personnes pour na so démarrer pour monter pour ekende mabe
ana ba compte à rendre nanga Nandene. naka na mikanda oto sana na ba nyongo nanga ko memela ngo bongo te ko mafo vous comprenez ko memela ngo bongo te sika candidat malera ba to vanda mbongo na passe au luga to sa solo ni candidature ça veut dire ça va moi deux personnes au tiki bango po yebika bato pesa bambote base belete a commencé par le PDG d'Arcis Sebuka Samoto moro bien ba bien sika au beau cadre tout ça au Pacific Hotel donc au sentir moi restaurant bien au lali dodo kitoko donc au salawana le PDG d'Arcis Sebuka ça na pesi mbote mbote na Keren Mbimbu Matondo l'impératrice alobi mwasi ya mwendo mais faut sentir l'itama logo la gendarme Domba si la maman de Marcia en direct de Belgique à Champions League Erga Muchanga et pour clôturer pour finir le tout dernier Moutambongo azala balobi ba fidélité à Boyozango wapi vraiment le tout dernier Moutambongo soit Kabelo Mbongo Mukie Ange Noir, moi Mikolo, Chris Zalim, Pierre Zalim, bon, et matin, mais si maintenant attends moi 200 euros, ça va bien. Sami Cheng le silencieux. Ah, Sami Cheng le silencieux. Le tout dernier Moutambongo. Le tout dernier Moutambongo. Vraiment. Sami Cheng le silencieux. Ah. Mbote ya na bato nyoso bolinga, nganga pe na linga bino mbote na moni siko na ndenge ya ba Luanda wana maman est ici de les guides et pourquoi pas à PDG Bobo Beloy il y a Stomy Akafulek chef Wiston na kati ya Red House babi mikolo na Paris moi reposo ezu moi ndenga pose qui m'a mbangu na Red House wana et pourquoi pas à ma collabo Jenny AC et à mon ami Platini Milano Joe Modango depuis États-Unis posa tellement ébélé surtout banotanga lelo ti lobby aussi ça te na lancé pe message pas Yoshi ala la bangura massa zonga Kishasa et ça biso bien donc biso a déjà a commis directeur ya programme kuna vraiment directeur programme papa na bisa yo zonga Kishasa tozi bokonzi président Félix Chilombo ça est apesi misala apesi misala to boite question moko ya suka poto ba souffrir pas la présentatrice babengake la métisse noire question nini wana lisusu bata papi mokoto marakuja vraiment alobi boye papi mokoto alobi boye ndenge siko Félix azui makambo azui bokonzi est-ce que musique congolaise et que zone robeta machus na ba Paris wana et partout na ba Belgique tout robeta likambo na loba ngo mettre façon ezongi tane komi ki mutema mabe ki kadia ozalaki na posa Kabila kende bon Kabila ngope akena yi vous comprenez vidéo moko circulaka awa o nani boketu ya hambo ve kola wa mukolo aussi ekila vidéo wana awa mutako simba tisekedi ngana boketu ba ofika biso fala ba commentaire mais lelo oyo yo mutali boso lingo finga susu président eli kola moni malili ya poto ebebisa bino mitute hein tout ça bandeko poto ngo peza ka binote mboka bato botika ko saba désordre ndule deux ans poto ka mingte bozo programme Olympia bozo parce que président eli ayi voilà en tout cas merci ndenge bozaki vraiment scotché connecté na chaîne Bino Bongana Media continuez toujours de vous abonner massivement et puis gratuitement dans votre très chère chaîne Bongana Media. Merci à mon papa que j'aime beaucoup, mon papa d'amour, papa Apo Bongania na ndenge zo soutenir nga père Sisa deuxième fois père vraiment edo sopanga pena papa vraiment na ndenga bien edo sopanga mwana na pesi papi mokoto mbote na pari ya marakuja. Voilà, merci Denis Mwakanzala, merci na ba image ya kitoko pesi biso tokutani bongo balance cameraman slim vraiment cameraman slim